parce que maman mon fuko do longonya makasi na ba maman o nyonso parce que bango bazo péché misala mibali bazo sala bango bazo sala batika lisi matene ti maman boye vraiment information vrai eza montage te hein azo lu kankai na nenga mukiete botalaka bino moko bimi penza ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika to wuti nini te to moni na nyonso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Quand on a missionnaire qui TV moko batebele. Oui, je sais bien que vous avez ébélé devant un poste de télévision nabino au bosolanda édition nabiso et à mokola lelo. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngembe, la petite aux zèbles à la taille acceptable autre m'a dit original. Oui, Yabiso Podcast TV et zongi lisusu na district ya Tchangu dans la commune de Ntele, précisément Nankinkole. Toujours Nankinkole. Quand on a été dernièrement, tous as sur place balia à ma bokete, tous as place au meeting et salamakité. Mais to kiti penza na libongo oh ba maman ba ya kinye telemi donc libongo bozo mona aussi vous voyez bien na pembe nanga eza libongo ba bengara kinye telemi. Bisiko wapi biso to mona kaka ba pêcheur ya mibali neti nga na yebi te nzo ba pêcheur ya basi pe bazalaka donc lelo penza to ye parce que eza na ba maman moko ba pêcheur ba déclaraki parce que ba to fêter 56e anniversaire na bango kala mingité il y a quelques jours déjà passé nzoka eza na ba maman mo ya ba pêcheur bazaki pe wana babongisa même ba cadeau mo ya ba mbisi po pesa na ministre il y a pêche et élevage mais ba maman na baza abandonné ba maman na baza négligé ba maman en tout cas bazo lela parce que bazo kipé bango te bazo risquer bazo sala musala ya makasi ba pa o mibali bazo tia na pêche bango pe bazo tia pa wana mais baza négligé bazo kipé bango te bazaka ndengwana c'est pour cela ba maman na ba lela ki mingi na babi ba sera ki micro ya biso podcast et qui t'a vraiment sur le terrain quand on a savné que la chaîne de référence ouais peut savoir toujours information vraie mais information réelle et qui te pena et pas ba maman wana to ye banano est-ce que ndi ba ki bango pe baza ba pêcheur est-ce que ça vrai to ça faux est-ce que pande baba ki mibali o bazo tsa pa na mai bango pe bazo kende ko risquer est-ce que ça vrai ou ça faux et puis toyeba bango ba pêchaka ndenge nini et puis likanisi wana étant que basi et utaki bango wapi merci beaucoup et wana na kota bongo te seke na saluer ba boss nanga tel que mon boss Patrick Roni Malundama que je les salue à passant na saluer J King ya caméraman à makasi ya biso podcast na saluer ndeko Yannick Malundama pourquoi pas maman Laura Chou wazo bota makala mingi te babi la femme des actions concrètes donc woumé na ngwende na yo maman et na saluer bongo tous les amis de Kinshasa, ou à papa Makina que je les salue à passant, particulièrement à mon papa chéri, Babi papa Kalou la Corneille, mon bal ya mande fa pembe ou me na mwende na yo et on a to kota bongo to sur la mukina ma maman pour na koye un peu de difficulté na bango et ça wapi pe et ça kanini. Merci beaucoup et à suivre. Ouais, les voilà si koto koti bongo vraiment parmi ba maman ou ba pechaka donc mambo no mo no rande ci za le kutane tika ya solo po nga pena banana zalanga na mona nga no ba pechera basité mais or que ba pechera basi pe bazalaka donc ba maman ngo bango yo no benga ba femme forte parce que bango ba risquer ba on dit mon côté na ba mai na ba tango moko bo tom supe mai za plein tondi mais ba koti quand même pas que luka mbisi o bishino to liaka muto lo ba ki linga mbisi taza te biso nyos to linga mbisi mais ba maman ngo ba un peu négligé bazo kipe bango te ngoto yeto ye ba difficulté na bango vraiment na musalo bazo sala eza nini. Bonjour ba maman. Vraiment tout le monde ani lisusu et to kiti vraiment na libongo awa pona ko sola muke na bino pour biso toza chaîne de référence mo que ça toujours information vraie mais information eza réelle
et tozalaki na 56e anniversaire na bino tomonaki pe comment bozalaki négligé preuve année que bomemaki pe mbisi po pesa quand même cadeau et pas ya ministre ya pêche et élevage mais mbisi wana ezongaki ministre ekomelaki même pas ministre puis ayebaki makambo wana te mais lelo tosepelaki tokita sur le terrain po tosolola quand même po bandeko bakonzi oyo baza libanda mboka oyo baza na mboka ainsi que gouvernement ya mboka na biso eyeba pe bino quand même et reconnaître bino et ba pe difficulté na bino ezalaka nini. Alors je sais pas peut-être beaucoup se présenter déjà. Bonjour maman. Bonjour. Atele manami. Nga Justine na bandaka na Kikoli. Naza pêcheur ya mwasi. Tozana na difficulté wa makasi. Kokene ne bale tato kokene kokutana na mopepe to mbonge ya makasi mwayo traverser mwasi lokola nga nazo traverser te na île kuna ma eza ya munene tango sumbonge kutinga kuna mwaye na zonga susu ezate mais tozo senga ata moteur ezali te ezala na ya ba mama pona pêche soki okei kuna difficulté moko ezuyo kuna lokola mbonge bien mopepe obengi moto aye kozwa yo a traverser yo koto mais biloko wana epa na biso tomonaka yango te toyokaka te eye côté de kanaka toyebaka te bon ngai mwasi pauvre lokola nga boye nazo souffrir pona ko traverser ebale ya munene frère boye nazo souffrir bon biloko yango ekendaka avi tozo senga na mokonzi ya mboka akipe biso ba pêcheur ya ba mama makasi awa na Kikoli toza ebele mais makambo ya pesi bazo kipe biso ba mama te. Okay, merci beaucoup maman. Mais quand on connaît biso vraiment ici que bakne so bazona na biso partout dans le monde. Parce que pêche biso to bangoka na mibali. Mais l'autre moni basi pe bazana na pêche nzoka. Siko likanisi wana oyo ko sala pêche wana. E utaki wapi? Pêche wana e uti bokoko na biso. Bokoko na biso epa na biso basi basalaka pêche. Soki yo mwasi ozosala pêche te ozali mwasi tina te. Il faut osala pêche po tala kaka mokile komi passe. Soki osali te bano tozobota kotanga passe. Soki osali pêche po ozwaka mwa muke ozozwa na po sunga bana te kosala ndenge nini. Yango wana biso basi tokoma nasala kaka po kosunga libota nanga bana kotangisa eza passe na bakoko ta ndenge pe mboka ngo ezali na désordre ya makasi pona passe yango na tozo sala biso basi ya ba pêcheur tozalaka. OK. Merci beaucoup maman et na l'exape micro kotoyo. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ngai mama Sena. Mama Sena. Oui. Ya soro kwa mwana nga utukoloba to sengeli mokonzi aya na elongila biso moko ba pesela basi totana so loko akopesa apesi biso moko tozotala oyo ke de pembeli tozomona ngote moko wana to kai moye boye tozonga baboko pamba yangwana na ina mingi akoloba te ka yo moto ko yeboye iposa biso makasi mokonzi ayele ko abwe bonjour mbisa yango boye na boye to kabwani potre. OK, maman, siko depuis yo bandi pêche déjà, vous savez déjà combien d'années la pêche? La pêche, banda mona mukie. Bambula boni. Ouais. Na kuye bangomula wapi? Na mona mukie ra bandi ko sala mumbongo bambisi ya pesi babisoko banini tiki na lelo. Na tiki musukuna na utokolongela mbana kasi ko na osala kaka. OK, merci beaucoup to l'exape maman mususu bongo to kozonga suna ba question mususu. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Charlotte. OK, merci maman. Mais quand on coupe sur la pending maman bazoloba moi commentaire. Maman ebele ndenge balobi bongo. Biso pesele ya basi. Eloko moko tuzwaka te. Ata biso ba mama boye toza ko kaisa ebale eloko moko te. Bon, bongo pe tuzwaka te. OK. Merci beaucoup et maman papa si moi plante naie. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Maman Cécile. Maman Cécile, mais quand peut couper si la moi ba difficulté, moi commentaire par rapport à ba maman autoloba. Naza mingi ya koloba te ka bande konde ba autoloba. Balobi ka posa o ezakati na biso mokonzi aluki ya biso solution ka ya moteur. Tozoluka ka moteur. Ba biloko ya ka le 24 wana bazwa ka ba kombo na biso ekekuna mais to mwana kango te.
tomonaka te aluka solution ke so biloko ye eya na kombo na biso ke biloko wana ya bamama ya bapesher. Siko tolingi toyeba nanu nde biloko eyaka wana bomonaka te. Siko banini basala biloko wana eza bapesher ya mibali to à partir ya gouvernement nde bazosala biloko wana. Gouvernement te eza bapesher ya mibali oyo babima kuna neti lokwa bakonzi. So biloko ye tomonaka bakonzi ya te tomoni kaka na miso motere tomoni kaka na miso me bapesaka biso te. Nde bapesaki bakado wana ebele wana bino boza na droit te. Droit eza te. Siko pourquoi droit te epa na bino po bino bozaka bapesher lokwa bango pourquoi bino droit eza te. Yango balobaka biso miso makasi bakomi kobengana biso. Mais so bakoki le 24 eza mokobo mwa baye awa babandi oluka biso bamama mileke to biloko koyale babandi kongaela biso. Parce que et ça arriva déjà mukolo moko pe bo sangani no bino maman bo révolte bo se révolter nano bo ke luka bango bo déclarer nos droits na bino si bo salango to salate pourquoi so ata to sai ba olinga te bo so banga bango to ndeni po bino na bango bo zaka eloko moko banga bango te to swana kaka bo swana kaka mais ngasi ko comme conseil muko musu bo sangani na bo se révolter bo ke no ko luka bango bo tune bongo biso to sana droit te pourquoi hein comme conseil babino bamiyibi. Ah bon. Ok, merci beaucoup de l'équipe maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on Maman Sabine. Maman Sabrina mais comme que ça commentaire, né ba maman bazo déclarer par rapport à difficulté na bino na musala bo sala. Par rapport à difficulté na biso, ngana zana posa ke yo ndenge oyeboye. To longwa ko dépendre na bato, to ko indépendant. Na ndenge na biso moko to salaka to ni défendre na biso moko. Ko dépendre pas bato neti na ndenge nini. Na ba association na bango ba soki ba nini yango ya bango ba benga so ba nini ba be fau ba nani wana ba to boy to dépendre ba zala liboso na biso ba zo tamusa biso mabe to zo mona clair te so biloko ye bango ba junior so ba vande ba lingi to lobate ngongo wana ba kolinga ta mutu moko telema te. Ministre ya ebate ba mama pêcheur na memela bango ya bango biloko na ndenge na bango to luka biso moko to kutana na ministre fara to solola to yebisa eba posa na biso ata tina présidence ye moko ebate ba mama yo basala ka pêche ba na ba difficulté biloko nyonso ekendaka bango ba bénéficiaka te ero wana kolinga ba kolingo lobata ko lobate. OK, merci beaucoup. On est équipé de Léonce ya maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on Comment nanga Josephine. Maman Joséphine, mais comme que c'est là mon commentaire et par rapport à Vina yo na musalo bozo. Aina mingi ya kolobate. Susi na biso eza makasi ya likambo ya lisango to sangana na ba o mwana nanga uti koloba. Bango ba ko zongisa biso sima makasi. Soki to ke to ko vanda boena moiti yo moko mokola o kasi biso to ebisa to yakina libonza na biso apoto bonzela mokonzi. Balinga kolobate tika to bima na biloko na biso to bonzela mokonzi o bojira nano to mona mukete likambo si babandi ko benga na biso kwa basoso bobima fete sili bokenda biso ne ko swana oyo bapesa so na comprendre bien donc bino so bokoti na mai bozimbisi na bino boye ba bazaka na droit likona ngoto ndenge nini nde boye na likona ngote et ya bango te biso lobi na oki moko lobi ke bana bona possible ko mamino ba indépendante c'est que bozo dépendre na bango to longwa bon tango biloko zoya po ba partager bango ba koma lokwa ba konzi c'est que biso toza kwa na côté te bosenga na biso bango balingaka te ke ba kokisera biso te et si lota biso nyoto toza ba pêcheur et sengeli bango ba reconnaître biso ke soki biloko ye bazo ba biso nyoto toza ka ensemble bon toza bango bazo pese ba fide biso to pese biso bokoko yango boy tozo ka libonza biso to bito pesa yo loko yaki biso to kende ki bibato bite mama libonza yango yo eza biso moko to luki po to pesa yo mais bakasaka biso na bisika wana te. Nini yango esengeli vraiment maman pour na bokoma indépendant qu'est-ce qu'il faut maintenant esengeli nini faut salama pour que bokoma no indépendant pour que to koma indépendant na biso moko ezali ke tango bozo ya na babiloko boye bakate biso to ba tozaka na part ya biso ba mama ba mileke à partir ya kuna nde ba baki ba mama mileke basa indépendant na bango soki biloko ye groupe ya mama mileke ya bango pas ba reconnaître biso bongo. Merci beaucoup. Donc, on a comprendre bien. Bon, on a pas ça ministre à reconnaître bino bozo ba peuple à part. Ba peuple mis à part. Donc, ba ya ebike ne ba pêcher mi bal baza, ya basi moko pe bazali. Donc, on a ba cadeau nanga, ya mi bal yango, ya basi yango.
Ok, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Maman to monyo pe a parmi ba maman pêcheur et mais comme quelque ça la commentaire par rapport à la difficulté bozo kuta manona musana Iloko to e pesa biso pasi awa biso ba mama mosana biso e banda kala bokoko to saka kayango. Et tu as déjà combien d'années depuis bandi? Ngai e bambure bele na zaina no zen bambure bele o mosala biso to botama na ngo kayango ndenge to saka ba pese ba to mususu ba yaka ba konza pese ba ya ki bele biso moko ba ko mosala to zwaka te loko moko te ba mosu wana bebi ko luka te lelo ko ki ko zwa biso ba bwato na biso yango wana to fungoli na ba kai to naze wana taro e bate o ba mamo ba pesaka o ba saka penze ba bango lele biloko ane ko ya banganzami biso to ne loko moko na kati wana te yango ana susu to zaina yango te boye bandenge ba ko tsala biso to ka tena ke kuna ba mama ba saka mosala makasi soki ezaki te oyaki na ngonga to zwika ba kana ba bwato to temi wana kangi ba photo po ebima kuna ezabie loko na suki na yango wana to na ebere te Ok, merci beaucoup to équipe de l'Alliance maman to ke ne peut ka ba maman o baza na likolo aba maman mi balé bazali awa. Bonjour maman. Bonjour mwana ngai. Maman kombo nani? Mado. Maman Mado to monyo mais ka pe ko pesi la moké par rapport à ba difficulté o bozo kutama na ngona musana bino o ya pêche nde bozo un peu négligé na bito ko lo banini. Mama talanga na bandi musalo banda na ba 12 ans. Na sali mingi. Lelo depuis na 10 ans. 12 ans. Na musala na biso ya bokoko. Ba papa balakisaka biso ka misalo to sali mingi. Siko nzoto elembi. Bo siko moye to tika ezate po soko tiki okobika ndenge nini. Yango wana lokola yo ye ko sunga biso. Po ba papa to sangana kana bango bakosaka biso. Lokola yo ye ko sunga biso yo zwa sarzi na biso. Oyela ka biso bo senga biso tozo senga ba file o to tiaka na se ya ba mileke na biso wana to somba ka kosomba bambanzi to somba ka kosomba bakei ba biloko to kangaka ko ba kekele wana to somba kosomba bo sikolo kwa to lembi to kozwa mbongo kosomba ngo wapi bino bakonzi bosunga biso. Merci beaucoup et maman bonjour. Wow. Wala iba mama bangala bazaka misuga mama bazaka polele mama yo lokwa mama mukongo bo ndenge nini c'est que yo namoni yo namoni lokwa mama za na complicité na ba pêcheur à mibali parce que maman lobi ane loko lobate c'est que namoni mama yebani na ba pêcheur à mibali to ya moloko moko na ba lobi boy kandi ba mama ba lobi to zaka moloko moko kaka po biso to yoko mama kasi ya mosala mama ta biso libage ko futa ndako ko tasa ba koko ka mosala bo to ba to mele to komi ko pa bino ko to ko za bien bo bo biso so mi ba bo biso makasi ya biso ya biso apa na biso to zuta mu ke biso mo to ka biso mo ya mo ko ta sanga mi ba na ba se bon kate merci na suki wana. Ok, merci beaucoup. On a siko to zonga na kati kuna poto continuer moi lisolo na biso kande na otio loba donc toujours c'est vraiment na son excellence monsieur Fachi Béton et musala ya ba maman eza dévalorisé ba maman vraiment baza na posa ya musala na bango baza la considérer quand même et monsieur le ministre il y a pêche et élevage papa ba maman bango yo bauta ko fêter 56e na bango mais par rapport à musala na bango ba maman baza négligé yo yebi na yo ti mais ça na bandeko na bango ya mibali nde bazo meka ko casser bango mwa muke par rapport ya musala oyo bazo sala biso to bita babi parité de la femme donc c'est que nyonso mibali bazo sala basi pe bazo sala ngo alors droit au bana mibali bazo na ngo c'est que basi pe bazo na droit wana alors awa to moni ça le contraire papa maloba mboka wayo ba mama bango yo ba pese limbela na bango et ba pese ba plante na bango ba doléance na bango par rapport à musala o bazo sala baza négligé ba umeli min kotala ba âge ba mama et ba msu baza ba deuxième âge awa na ndimite mutu mwa za na premier âge awa donc bango baza ba deuxième ba msu troisième âge donc papa son excellence tala kana bango tala problème na bango na bi ke soki yo kimbela ozo la bango solution. Merci beaucoup ma maman nanga. Alors tout me ko beta mo muke lisolo parce que maman le bien banda bota maka musala yangwana mais tom suba tu musubi bazina misala mama zo sala mais ba misala pe misu ezala kinango ebele
mais babilanga ezali comex mosusu ezali mais bino boponi kaka pêche. Alors ebandeli na ndenge nini pourquoi ka pêche mais bino kobasi ba diplôme ba koli ba boti ka pêche. Est-ce que pourquoi ka pêche pour ani bopona misala mosusu te ka pêche monsieur tika soko tiki kolia ndenge nini oli ate ipo sala soko tiango na mai mbisi ekoti poisson ekoti obimisi ole mosusu oteki ole na bana okute bana pe classe masiko mekano ko expliquer biso loko beaucoup plus la biso yango total toyeba na eloko yango eza na nini babengaka yango nini ebandi ndenge nini et puis utilisation yango eza nini babengaka yango nini mogbaza premier yango mogbaza premier baseke bamogbaza ba deuxième ba troisième mpe ezalaka oyo mpona pesi nyonso ndenge topesaka oyo azalaka nde premier mpona koboma mbisi lokola eza awa lokola mbisi ekufaka oyo mbi ebomaka nyonso ezalaka na mai nyoka akotaka nyama akotaka mbisi sorte nyonso ya mbisi ekotaka awa yango wana totia yango mogbaza premier. Siko bosala yango ndenge nini matière nini yango boutilisaka po tomonaka ekomi mogbaza premier oyo d'accord donc maman azotonga ok tomeka na kotala toposer question maman. Bonjour maman. Bonjour maman. Oui, namoni ba bengi eloko mogbaza premier. Nabi te namoni mo muke papa wana o mogbaza 40e. Mogbaza combien? Oyo komona oka mogbaza premier totongaka mezi pa mezi. Ya mikeza ya minene pe ezali. Oyo l'équipe mezi ya minene ezali. Mais biso ba mama totongaka ba mezi oyo po soki totiango na mai ekotaka sorte nyonso ya mbisi. Ezala makoko, ezala banzanda, ezala bambesi bapoka nyonso ekotaka. Yangwana biso totongaka oyo. OK, merci beaucoup maman siko na ebité. Namoni yo ozana ne bandeli awa. Mais kana ko tel biso pena bien ebanda. Ndenge nini ti ekende koma mogbaza premier wana. Ebandaka tosombaka mbanzi, tosombaka kekelo moni bambanzi oyo tosombaka, ba kekelo tosombaka, ba biloko ezaka na porte tosombaka filet pe eza na kati tosombaka. Tokobanda kotonga tosombi nyonso ezaka na mbongo. Awa na Kishasa zamba kokata biloko ezate tosombaka ngo na mbongo. Soki toso eyei tosombi tobandi kotonga biloko oyo totie na mai tobomi mbisi. Mekana ko expliquer bien. Po ebima mongwanza premier nde vous poussez le kwana s'il vous plaît. Ben on est po ekoma siko mongwanza boye. Mongwanza premier. Siko bobanda ndenge ni ndongo bandi boye après bo sa na ndeni. Parce que auto moni déjà ils en a finissage hein. Et telemela boye. Ouais, sili. Esili déjà totongi omoni ndenge eza tobanda kotonga kotoyo tozobakisa banzi te sili toti bakekelo eza na kati après wana totie filet o eza na kati après toti porte o eza na kati tokei to déposer yango na mai soki mbisi ye koti na kati ekotaka ti koto oyo tofungoli koto oyo tosopi mbisi boye ekoti na kati ya mbisi azokote so na comprendre mbisi azokote na suka wa azoke kangama aoke kosuka koto pa koto yo na koto yo boye tokanga kasinga etikala ka polele te pa bima te tokanga singa koto yo omolo soki to yei to tomboli to fungoli to sopi mbisi na koto yo ça et ça arrive peu déjà vous posons na mai alembisa koti pa tondi neloko awa boye kutu mbisi etondaka etondaka penza soki nzambe apamboli mokolo kokuta mbisi etondi awa otomboli pe ozumbisi ebele oteki ozumbongo na mai bopoza ngo ndeni okota ngo tina se ya mai to ndenge totiaka ngo tina se ya mai eza na se ya mai bo totia eza pero de papero de soki mai etondi totiaka ngo na kati ya mai mosusu totiaka likolo ya matiti wana siko kena yo tiki yango eumeli après ekota combien de temps 2 jours bien 3 jours ekotala obomi mbisi siko wana okotia biloko akolia wana po mbisi ya kolanda mbisi akolanda ndeti nini na kati totiaka mbila na kati totiaka bamoni totiaka bambila na kati nde mama tie totiaka bambila na kati mbisi aliaka mbila mosoti yango mbila te ngo mai emataka totiaka mbila te totiaka ka ya pamba soki sikoyo boye mai ekoti ti na zamba ngo tokotaka na zamba totiaka mbila banzombo baliaka bangolo bamingusu bamikonga bakotaka balandaka mbila biloko musuku na je sais pas ndobo wana epeshaka bamibali biso topeshaka bandobo te topeshaka na biso bamileke oyo
comprendre bien mibali bana ndenge na ba pêcher la ka bino pe basi bo pe na ndenge na bino mayele na bino nde ya kwa nini kwa mogwaza premier me ba pêcher ka pe yango mibali na bino pe ka ba pêcher bango pe ba pêcher ka papa na bana pe ka ba pêcher bon donc bango na muku ba telemela bino bon ezotemela biso bato bayebi mosala pêche te omoni bato o bapesi bango bokonzi ya pêche wana eza bato bayebi kopêche te bayebi koluka te bayebi kosala mosala moko ya pêche te mais bapesi bango autorité bazala bakonzi ya bapêcheur mais biso moko bapêcheur tomona mokonzi ya pêcheur aza te bato baza kuna na biro pêcheur moko aza kuna te wana eza bato baza bayebi misala ya mokili mais bayebi mosala pêche te ayebi koluka te ayebi konage te ayebi koboma mbisi te mais bapesi responsabilité ya mokonzi ya pêcheur mais merci beaucoup mais na mosala bino bozosala oyo est-ce que bozokutama mpe na badifficulté to ndeni badifficulté ezali badeko na moni bamama depuis bobandi comme si depuis bobanda bambula ebele ezoleka comme si difficulté eza nango te ezali eloko moko etungisaka biso bato basalaka pêche ya sambusa oyo bakangaka matiti bazwi filet munene bakangi babandi kokata soki bakuti misala na biso babebisaka yango kina ba moustiquaire yango ba moustiquaire wana na filet moko babenga yango sambusa bakolinga matiti bakuti mileke na biso bakokata bakobebisa soko kei moyo ozwa isumbisa ezate epesaka biso pasi makasi na bato basalaka pêche ya sambusa wana banyokoloko biso bamama oyo tosalaka mogbaza premier mois ete toyokaka pasi tonyokomaka mais mosala nesungaka biso totangisaka bana tofutelaka mpe bandako tobikisa libota kaka na mosala mogbaza premier toleisa kongo kaka na mogbaza premier mais bazo néglige mosala na biso koleka misala nyonso bazwaka mosala na biso mogbaza premier na valeur te yana siko message ni oko lancer na gouvernement mboka na biso mpona mosala bino ndenge ezozwama na valeur te bon nayebisi kaka na mokonzi ya mboka asunga biso bamama na mosala mogbaza premier bapesa mosala biso valeur ngonga ya bakoko ya kala ezalaka monini mofile ya sambusa wana bakokata kaka na 7e mois bango siko bakomi kokata periode nyonso bazopona periode te bazoya kobebisa misala na biso mengonga kala toyebiso ekomi 7e mois na kati ya miliba bakia kokanga bakati babomi mbisi mais bango ekomi na periode mo ezalaka pe na basinga ezalaka ya bokoko mais babana kotonga bakala ya bambanzi ezalaka bafile wana te ezalaka bakala ya bambanzi batongi bakala bakangi babomi mbisi mais siko bango bakomi kolinga na mystique na bafile wana toyebi yango kutu te bazopesa misala na biso valeur te bazonyokola biso bamama makasi. Merci beaucoup maman nazongi so epa maman awa maman nazongi so epa na yo est-ce que musala bozosala oyo eza pe na ba difficulté bozokutama nango ou soit ba risque tokutanaka na ba risque ebele eza banyoka ntango tokota na matiti eza banyoka soki esui yo pene te na mboka okokufa bon bisala ebele na ba mipepe mipepe soki ye soki moto ai na moteur okola ngai mama bota telefone yango na kovanda kuna na ngambo na kobenga na obi boyanga na kangame pa yoyo mopepe bakozwa moteur bakolanda ngai bake kozwa ngai o wana to mona kapete to ka kobe batindeli bino ba pêcheur mte to mona kapete. Ok, merci beaucoup maman. Est-ce que c'est ça arrive là au peke au coaching na musala mais nyoka suyo asio pe ok bongo sika na jonga kinde na likambo ya ebale ne bale na mbonge kuna eza likambo risque makasi penza bongo ndeti kana eza pe mbongo pe ko ya obe soki likolo ebebi te omoni likolo ebebi mopepe sali il faut mbonge ya tokendeke na mwa babwato ya mike mpona kokotoko bajamba na matiti wana soki mbonge otikala ovani na ngambo timbonge sila si ça arrive pe que ozo zana boîte mais okwei pe na mai kaka pamba boye okati si obele na mbonge wana ebeti okwei soki pe biko na zete okay pe soki bino nyonso so na kope bino nyonso boza abo bino nange ba mosu ba ebite nandi ma soni te ba mosu bale wono ko mpana mozindo mais au sali quand même ponga banga mai na banga mai makasi alors je sais c'est quoi ya déjà atanga sia na koloba so na kwe na mai na ajo na komi na ko na jete na komi kilo
nakonaje te il faut navanda wana te ata butu. Merci beaucoup maman nangai. Est-ce que you peut déjà sokutana na ba risque na musala ozo sala? Makasi ba risque belé ba mbonge bato wana ya nduka. Soki ba bwaki oke okutana bango loba babundisi basi babundisanga na zamba deux fois plainte kutu eze pa ba banani. Ba mibali wana basala ka ba nduka ba peshi na bango wana nduka. Plainte eze pa ba mare so yebisi ba mare bazo coopérer na bango bazo linga te ba kipaka na bango pete. Basi babundisa. Babundisanga deux fois na zamba. Wela nini? Po ba bebisi musala na ngai ba nyati ba buki yango so ina nina loba ba bila loba te ba olanda ngai babundisanga bitumba na zamba. Il fallait mokonzi kotala biso makambo wana atalela biso yango bien tozala pe na priorité na musala na biso soki tozosala tozala pe na valeur bato te musala bato bango wana nde misala nyonso ezali po eza musala bato mingi bazolia nango tozolesa parti ya mboka. Merci beaucoup. Je sais pas nani soit koloba moi liloba suka ce que j'étais wana to benga président parce que bato kolexanga président na bino boza pe na président mais pourquoi président no mona mobali pour ani mona moi cité lokola groupe na biso ba mama boy soki boti président est-ce que akozana capable ya kokomela kuna te ya wana to luka mwana mobali azala wana po alandela ka biso makambo wana lokola biso ba mama soki to zwika miso na biso pana kosala misalo yo po déplacer tika mosala okende o babengi bino boye ezaka mwa passe yango wana tozoluka mutu azali lokola mobali avanda na place wana po alandelaka biso ba problème wana yo pe lokolo yebwe tozosepela tosepeli te mwana lokola ye amonanaka na bakonzi wana alandela biso likambo wana tokoma pe ordre na nzela na yo. Ndenge to moni yo boy to sepeli. Merci beaucoup. Maintenant je sais pas si moi lilobeko zala pour la chaîne yo visiter bino quand même et yo ka ba difficulté na oh ya bani pour la chaîne. Pour la chaîne lokolo yeko visiter biso boy to sepeli makasi. Ozaka chaque mois olandela ka biso to monaka yo biso na to kutanaka po to yeba te 8 ozape na mutu na biso oya landela ka biso ba problème na biso. Soko lingoya o signaler biso pa o so jupe mamero ya président o signaler ngai jour boye na lingina ko ta ba mama nanga kuna bazandenge nini yepe a signaler biso pe to milenge ya pana ko yamba yo biso tozana posa moi chaque mois o yaka o landela ka biso position nini bozawa senia mba chaîne ya biso podcast ya biso podcast nde Yangwana donc merci beaucoup et on est aquí ba doléance c'est ba plante ya ba maman pêcheur je sais pas moi liloba bon liloba nange zabo liloba suke zabo lokola toyebo eza émission lokola ya politique yo likambo ezitongela kamba na bato lobaka ngote po eza émission eza pona misala oyo esu eloba mambala moko elekate eza to mona oyo ya politique lelo bazongeli yango lobi kaka yango ezo sale matete biso to lingi ndenge mona ni boye esa l'action mbala moko toyeba te likambo to lobaki émission to salaki likambo esalemi. OK. Merci beaucoup en tout cas on est aquí ba plainte ba maman de Léon je sais pas président Zawapi président Yewana en attendant j'ai la président en tout cas ba maman penza ba pesi ba plante na bango ba doléance na bango bazo aussi plaindre par rapport à musala o bazo sala mais baza négligé et ça na ba pêcheur ya mibali nde bazo tsa bango bakal bango ba bimate bango ba bénéficier te aussi le temps ba maman bazo loba ki ba banda ba botama kana musala o ya pêche donc ba expliquer commentaire minga otezate ba expliquer ndenge nini ba bandaka musala na bango ba expliquer moi ba difficulté moi ba risque o ba kutana na bango to moni pe président toza vraiment na bosenga na yo awa parmi ba maman moi je sais pas et président encore tanaye pour que to me kapé ko sula mokie bonjour président bonjour ba bisi biso yonde président ya ba maman alors me kana ko bisa biso kombo na yo eza nani kombo na ngai Bosobe Jean-Pierre papa Bosobe Jean-Pierre na te mo poser pe ka pêcheur to ndeni ngamo na za président il faut la président exemplaire ya musala yo za na rando makasi na ba pêcheur wana parce que ba maman o normalement fallait ba zapeka na présidente na bango ya mwasi mais to moni président abimi mwana mobali c'est que na moni na kaona pe ba linga yo te bon ezalika etumaka so moni kaka tozana déjà des cas
courant penze za te mais lokola naza mobali quand même moi kimie contemporisé. Oui, et papa Jean-Pierre et to mekano koyeba. Pourquoi yo mobali menakati ya basi? Pourquoi? Parce que bango baza basi na basi, oto yako visiter le na ndenge baza négligé par rapport à musa na bango. Siko pourquoi yo mobali na kati ya basi? Bon, normalement so to bandi to zongi pendane bandeli na Bible. Mokile sale maki na mobali, moi si ndauta na mopanzi ya mobali. Nde yango wana tokoko tikaka bango te. Nde yango ezali kaka mobali faut azala en tête pona ko représenter pona ko défendre bango po eza ba kam susu pona mama défendre liboso na mibali eza penza très difficile. Ok, merci beaucoup. Maman va passer doléance na bango, ba se plaindre pourquoi parce que baza un peu négligé, baza un peu bafoué na musa na bango. Mais souci na bango eza ba comme indépendante. Mibali batika de l'autre côté bango baza na ndenge na bango. Tant ministre to mokonzi mo zo ya ko visiter ba pêcheur, ba biloko azo ya nango bango pe baza na droit ya biloko wana parce que bango nyonso baza ba pêcheur. Alors na ebité est-ce que rôle ni oyo zo jouer kati na bango? Pona ba difficulté wana. Bon rôle les aboye soki lokola pelamo lokola yo yi awa tango ye oyi initié ko lekana premier ministre akotala ministre a chargé makama pêche akotala ngo chef de l'état akotala yango à partir à réclamation ba mama il faut ba pete ba mama na le Congo ya ba pêcheur bazali na moni ba démontrer misala na bango eza coutume na bango ndenge nature baza ba gens ba riverain o te ba botami na musala ya mai nde yango wana baza kosala. Merci beaucoup. Siko, ndeti loko yoza président parmi bango. Assurance ni ozo pesa bango par rapport à rôle ozo jouer pour na bango. Est-ce que peut-être on a une chaîne? To on enchaîne yo mo non ndongo zo encadrer ba maman. Assurance ni oko pesa bango pour que ba comme indépendante. To lini o pesa bango. Ba ko neka ko bunda ne maman oti ko expliquer que ba kanga mu comme na zamba kuna ba bunda bitumba. Conseil ni o pesa bango pour na bandeko na bango wana mibali. Bon conseil zali kaka te soki ba menace ezali. L'État azali soit bokomisi yango epa na ngai ngana kozwa yango mpe na kei nango na direction soit na côté ya président ba pêcheur azali to vandeli yango soki moto naza na tort bakopesa ye tumbu. Est-ce que aussi vous s'organiser déjà vous se révolter pena bokei et boke pa na bango bakonzi bo meki na ko revendiquer ba droit na bino pour nous expliquer bon que bino pe besoin na ba droit parmi ba cadeau et yaka. Bon pona ko revendiquer nanu to sali yango te mais eloba makana se na se soki ndete neto initié le kani boto ko na ko mobiliser ba mama to telemi to kei même na commune soit ti et par ministre to liebisi e bosenga ne to za ko souffrir na kata mai nde à partir na nde sikondo ko ya ba ko ba pete ba mama bazali po aweza nde pona ba mama baza pe na droit na bango oyo ba ko pe ko senga. Okay, merci beaucoup Papa Jean-Pierre, mais aux autres jouer déjà rôle en tant que président. Rôle nangai naza ko jouer yango rôle. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as déjà kokende ko avancer muke to e banana kune za ndenge nini musala ngobosala ngo wapi pe za ndenge nini? Ça va, to ko avancer muke po bomono même bambisi oye bomamaka na musala oyo nde bomono ngo bo filmer yango nde liloba nanga na suke kozala na ngambo kuna na website à partir ya biloko oyo toza kozanga moyen de transport. So moyen de transport ezali nde tokobanda ko fournir pe mbisi kati na likongo. Pe parmi mbisi oyo ebimaka oyo komono na mai kuna nde ebimisa kaka mosala kako. Merci beaucoup et alors ne zappez pas, restez toujours branchés hein, parce que to silcité to kene siko na kati ya mai. Bon mona sou original ndenge ya na likola mai. Moi ba mais mon ça mike za la potala ka mai. Na bi pe n'acheter mais n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bo s'abonner puisque l'édition boy ndeka na s'abonner nulle part ailleurs car na ya biso podcast TV chaîne de référence où il a bien toujours information vraie mais information réelle neti boy to musika to et puis na kati penza. Donc, on va te béler, mais original en coma. Merci beaucoup à suivre. Et voilà, si koyo, toujours qui t'a bon penza, donc quand t'as déjà la maille, donc original zozo dans les sous na maille, donc mon boy bi kamo va monsa mike et zangate, donc non quand na boîte tout, auto kende vraiment, kuna bisika basala musala na bango, to kende otala. Et puis bambiso on va so ndenge nini mais awa
kande na bito wana ba mama do mama moko pena ko luka kai oyo ba benga mon kai nkai ndelo ni oyo voilà donc mama pena mutazo luka biso likola mai ngai en général zongi suna mai vraiment donc kande bo mona to kena biso to kende pena ti na vanda wapi ah ouais. D'accord. Quand on il y a ce podcast, chaîne de référence, oui, puis ça a toujours d'informations vraies, d'informations réelles. Quand on a original vendi, dans la zone sous l'école à Maï. Et alors, pour vous faire plaisir. Yabiso yango yangoyo, o ezabiso na biso na biso. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Ouais, donc ndeka bozo mona bino moko tozo rouler déjà likolo mai donc quand on a une question de référence oui mais là toujours d'informations vraies d'informations réelles donc original yo azongi lisu likolo mai quand bozo mona maman zo luka nkai siko ba maman boye vraiment o bazo tia pa o mibali bazo sala. Parce que maman mon fouko do longonya makasi na ba maman o nyonso parce que bango bazo péché misala mibali bazo sala bango bazo sala batika lisi matende ti maman boye vraiment information vraie eza montage te azo luka nkai na nenga mukiete botala ka bino moko donc eto kepenza tozo kende ti place ba baloba ba mbisi na bango toyeba donc tout ça vraiment na nzela kande bozo mona boîte zo kende. Ah oui, dans des cas bozomona tobimi penza na place à monene donc il faut vraiment likola fleuve. Où est ma ingilité donc où est ma ingilité quand on est ça balandi na biso nyonso et il y a biso podcast ainsi que bato nyonso bazona partout dans le monde tout ça vraiment un grand fleuve to apena na fleuve ya monene ah il y a biso podcast TV c'est là toujours neti boye prudence ngimbi kola fleuve donc tozona makaka likola fleuve donc semblait zate bino mo bozo mona yango bilili ezolakisa et puis mutazo luka biso za mona mwasi donc longonya pena toute le mama longonya na bango ba umela na ngwende na bango ba mama boye baza ba mama mo ya négligé te puisque musalo bazo sala oyo c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde donc longonya pena na ba mama. Oui, les voilà et je pense que tu comme déjà, tu as que comme, tu as le moyen tu as parqué déjà parce que tu commis vraiment bisika yango ba luka ka to moni ba mogbanza premier minene mususu vraiment yango yo donc je pense que tu commis to mekamuke ko sola pena bango to yeba yango isala makasusu awa ndenge nini. Merci beaucoup à suivre. Ouais, quand des beaux monde donc information vraie ils ont montage té donc il y a un penza mogwazeko ti ba mbisi ebele donc yango penza ouais les voilà to komi pena na place yango quand des beaux monde ba mongbanza premier belé eza wa na ebité papa Jean-Pierre place to komi bobenga ngo nini. Ah, eza cap moi place auto kutana to tekaka ba mbisi auto bomana mogwaza premier nde yango. Attention na comprendre bende ba sala nde yango na ba tiki ba mogwaza premier bongo d'après 2 ou 3 jours mbisi a koti nde boyo ozwa.
après 2-3 jours nde tolalisaka nde mbisi oyo ekotoko nde yango ata toyaka tozwaka kaka mbisi oyo eza komona no. nde nazomona déjà bambisi bakoti oyo bambisi déjà eza kokota nde yango wana. Le problème eza na biso oyo eza boye po moni na moyen de transport nde eloko epesaka biso pasi ya kozwa bambisi ya motino po ezala ebele. Mais toza kosenga na ministre de la pêche basunga biso tozwa ba moyen de transport nde bambisi oyo ekolesa Congo mpe mbisi oyo tobanda kozwa suki kolinga te kosomba mbisi oyo eza importe oyo mbisi ya biso moko ya bana mboka nde yango toboyi ba Thomson mogwaza premier aza na susi te bosoutenir bango nde ya parti ya eloko oyo tokobanda kolia mbisi mpenza na ya fresh. Transport bwana ngo posa ndeti nini pirogue boye to transport nini bon eza bosenga na biso transport na biso eza moyen de transport eza ba bord moteur soki tozwi bamitere nde ekobanda kofaire déplacer biso mpona koluka mpona koattrape bambisi oyo na mogwaza premier. Ok, merci beaucoup en tout cas. Quand on essaie de faire information vraie, information réelle, tu commis pendant ma place en haut penza parce que ma banza premier vendie belé place au pendant bazwa kambisi parce que bateke la kambisi yango toza likola mai to na mukilité do toza penza na kata mai na papa Jean-Pierre président ya ba pêcheur ya basi nde yeyo. Je sais pas moi lilo basuka so cause la papa Jean-Pierre moi lilo basuka dernier mot na habité pour na chaîne ou soit pour na gouvernement. Liloba suka ezaka kaboye to remercier chaîne oyo journaliste maman présidence lokola sale effort akita ti na libongo ti abangi maite atali munene yebale te mais a traverser balé na pesi bino mbote ba président la chaîne donc bino tout na pesi bino mbote mais premièrement président atale la biso likambo quand même toza ba grand pêcheur o te mogwazoyo yango nde faire ko nourrir RDC pont netoka mbisi kako boza komona oyo miso nyoso oyo nyoso oyo yango nde moleke premier mugwaza premier za kozwa nde yango. Ok, merci beaucoup. Bon, tu l'as rabino mon moment, ça mike était le mon zate. Le pena pour nasi pena likola mai. Nazabi na mozindo. Donc édition na biso et comme on a suka. Na remixé bino nyoso ozo ki libaku malamu ya Hollanda édition mokola lelo. Kande na bise bino et leo mabange zate. Na remixé ba boss na nyoso. Na remixé bino en tout cas un grand merci. Bino mo boyebi c'est original zali kola mai mo ba redite mo ba nini donc mo comprendre ka émotion nanga et na sima caméra to zaki bongo na yemo mona mboka babi artiste makasi na kombo ya Koko Safu donc yé pendant ta simbi bilili pour original abima bima et joyeux anniversaire nanga à mama Laura Chou wazo bota makala mingi tie joyeux anniversaire à Patricia Ngimbi wazo bota babi le 30 tokoyo kate biso nyonso na Vareza RDC talaka ya biso bana mboka joyeux anniversaire à Montréal do basadi sado ki balobi panza baby sa original ya futa. Oui, je l'ai kanga votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite ozible à la taille acceptable autrement dit original oiseau nana likolo yamai. En tout cas lelo libanga ezaka pona mutu moko. Balobi mon papa chéri, mon papa que j'aime beaucoup. Babi Cornet Kalula mobali ya mandefa pembe. Aoumela na ngwende na ye papa social papa ya banebele. En tout cas dans ces pélations ça fait bendi caméra et l'axi que to comme na na suka nous mo comprendre car donc moi be mo ça meke original pena yo likola mai. Bye bye to kuta na bonne édition za likoya. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima
matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansele tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansele tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te